Awa Tobandi, 5e partie, l'histoire de biso ya ba voisin. Bande ko balandi merci. Plaisir pe esengo na bato nyonso balandaka ba film na biso esika bozali. Maison Christian asali boye po moto nyonso asepela. Ba voisin. Toza wapi? Mokolango tata lopango azwit journal abandi kotanga po mikolo yo sangwa ba election pamba. Nani wana? Mutazo toke. Oui, entrez. Mutazo kota nani? Bonjour. Ah, bonjour, petite fille. Comment ça va? Naza malamu. Et bon, maman lopango azate? Hein? Nakati likambo zate? Te. Eza nango te. Nalika ko so anayo. Hein? Likambo nini salemi alors bon, eza bato lopango na bino babundi lisusu te, papa. Neko senga ombongo. Pona somba mwa biloko moke. Lokola provision. Oye ko senga nga mbongo ngai. Oh, ebani nengani. Yanini? Naza oncle na yo, tata na yo, koko na yo, ou bien mama na bino, apese nga mbongo na bombela yo. Alongwa. Sorry sir. Limbisa nga papa. Nabite soki mama lopango ko sepela soka tali ba photo oza na telefone na ngai. Na bombango. Mais na lobi bon, soki mama lopango ye na olakisa ye. Vanda. Ah. C'est quoi ça? Oh, koseka na batute. Ozome makamda baje bwepwani. Olakisa photo na mama lopango. Photo ni. Bon, d'accord. Ezo sengo kombe kasika po masolongo style, bomelanga ba photo na pe elongwa. Pardon, zoa. Allez. Kate masolo wana. Yoka likopa. Donc elo lingo pesa ngande yango yo. Mais yango petelo na zo senga. Ni nango, yo sengi ni. Boda linga pena zo liberté, ndenge tantine Mirabel azaka libre. Ah, liberté. Ozo liberté na ndenge ni. Alors, papa, na lingi oyana no na ba récit ya ba paiement ya bato lopango. Pena oyebso ni ngosala. Papa lopango a comprendre photo bakanga ki na nzela. Nzoka nde makangu na ye ba locataire. Webike mwana moke aleki mayele. Posoka sengi mbongo boyi abimisi ba photo. Mama lopango azaka matata. Asusi koyo ba récit. Alors, papa, nalingi opesa oncle na ngai. 2 ans ya loyer akofuta te 2 ans. Comment yango? What do you mean? Ngolo banini wana? How dare you? Depuis quand? Comment oses-tu? Donc, mwana puku lokola yo olingi ozwa sikoyo ngai obatre ngai limbisanga papa. Yo tunanga nini na lingi pona boma sima ba photo eza na kata ya telefone. Mama ba photo. Tete lopango alobi 2 ans. Donc yango eko longolanga soni. Eko kata ngai ba tension pona ba photo. Premier atteint. Bon d'accord, nazo peso kasi récit à 2 ans. Bandeko ya bolafa bakovanda 2 ans na ndako yo pona nini photo bimate. Omoni ba prise donc Daniela Badega a créé ka mutambo na coin na ye. Moto moko pa koya kangami. Sikoyo 2 ans ya ofele lopango bakovanda. Bongo photo obomite. Nako bomango au cas où au changer à vie na bomalelote. Et sengeli nga pena za la prudence. Donc ake bomba na photo soko meki ko changer position ye pas ça nini ye pas abimisa publier. Bon mwana mukibo moi pourquoi lelo vraiment. Bande ko ndimata Daniela Badega. Angela Zongi. Oncle bonjour. Oui. Yo uti wapi? Ah, nagende ko tala tata lopango. Tata lopango. Nandenge nini? Hein? Ah, azuka ka resepesi. Ye pa ndimi tata lia kamwe. Au fouti 2 ans. Mbongo ngo si wapi? Depuis quand? Mbongo 2 ans fouti ndenge nini? Nakendaki na partenaire ya papa ya ba faire. Alors, nalobaki nazo par na ngai afutelinga 2 ans. Yozo ba vérité? Oh, eza vérité. Boni mutako peso mbongo 2 ans ufuta nda kumbala moko boy. Nzoka affaire yango eza photo moko bakanga ki tata lopango. I congratulate you, Jackson. Yoka ba voisin. Of a generator. Na comprendre yo Jackson yo penza photo féliciter yo. Obi na sepeli fort na groupe électrogène po batu bazanga ka courante. Tala na lobi félicitations. Eza yangate. Ponga pe na défi nanga groupe électrogène.
eza ya moto na ngai a voyager bon lokola voyager bon alobi bon nasela nanu groupe électrogène na ye on comprendre pendant qu'aza la voyage Jackson omoni machine wana oye nango eza eloko moko boye batia na atelier bato oyo batangaka bana classe bazalaka na électronique to pene baétudier électromécanique oyebi baza na posa bapratique tika bango bazwa biloko wana basalela oyo ekonyokola yo olioya nango na lopango oyo vraiment oyo eza risque otie na vie ya bato susi nini yo vie na yo vie lisusi ya nini yango o inamemi nango yo opomineza wapi ko vie o kakate na masolo wana di malembe nasolo baboyi ko violer quand même la vie des gens ozo violer droit ya bato mopepe oyo oyebi bien ezaka na danger lorsque le groupe électrogène eza kobimisa milinga ebongo milinga wana eza kobebisa oxygène eza kopolluer et l'air pollué eza mabe na nzoto tala Pacifique alobi groupe eza ya ye te azosalela yango soki mokolo nango ye azwi yango tala oyebi biso totangaka bible balobi tozalaka bagardien ya bandeko tala vie tala affaire na yo eza ya yo boni bweko oza bayer na nga te oza mpe technicien na nga te siko problème eza wapi mpo nazwi na nga kaka groupe électrogène nasala banobimisilanga bafrançais minene wana vie boni bweko so nalobi yo yembelanga sikoko yemba ozo comprendre te le dioxyde de carbone ezalaka mabe parce que oyebi ntango epolue mopepe nayebisi yo oxygène na nzoto na yo ekozala risque mpe na nzoto na bato biso nyonso topemaka oxygène kolinga te opolue obebisa milinga milinga ebebisa mopepe ndako oyo via bandi koexplike bango chimie ye kutu alobi ayokaka ndule lokola delestage ebomaka bango aboyi molili azwi groupe électrogène oyo abeti explication alobi mikolo arenie nango aye nango apelisa boye eboyi ya matindika ko do ye penza soki courant eza te ndule eza te do vie eza te Jackson alobi bon bino bofana na molili nga na betaka ndule na renier meka boye groupe électrogène nango mpe bandeko matindika awa oyo Antonov ya ba groupe électrogène penza moto asili makasi mwinde peli te nani azoya wana nani wana Angela Oncle Jackson oui nde namoni osombi groupe électrogène olingi sikoyo olongola biso kimia na kati ya lopango na makele na yo ya groupe électrogène kimia nini olongola bino na lopango oyo eloko nini etali kimia na groupe électrogène na ngai vana na yo pardon tianga lese oyebi lopango oyo ezaka makelele ebele nanu obakisi susu makelele ya groupe électrogène eko affecte motu te bosi kolingo suwanga ye ona zoloba ti omoni nanu kutu olie te sikoyo ozotia essence na groupe électrogène eleki kutu kolia na yo moko ozokomiyokela mawa te ozokelanga mawa ya nini yo moko yawa lokola mwana mondele ntango nakopelisa yango oh non je vais voir le dessin animé nalingi natala série nini bon ntango obandi kotala siko badessin animé obandi kozwa telefone ala obandi kocharge obandi kosalela bato bafiere awo soki nakangi yo tala mwinde pela kaka awo ntango ya otala dessin animé awo nakokamula monoko wana na miniti ozela ti okoya kotelenga na ntango oya otala dessin animé ekopela nango oyo démarrer amemi Antonov pena oyo babengaka yango Antonov ya bagroupe électrogène makelele bakami antuka mwana moka yebi apelisa bandeko oyo machine afufu to nini Antonov epeli moto moko asepeli mpo ndule moko bakoyoka lelo ekozala tongosa makelele na makelele ya miziki makambo nalobaki yango oyo sikoyo moto aza na mwa courant na ye abandi kosalela yango fiere abeta miziki vie pacifique aye moto ya bafrançais na balogique docteur ya logique tala makelele ebele boye likami niko oyebi te
hein eloko ya boye makela boye ekocreye bacancer moko boye na kati ya matoi. Ah, n'est-ce pas bien nakozwa ta charge te ya peti na ngai akomo ya kosenga charge asengi yango na français. Ah, namoni oza l'aise confortable mpenza en tout cas olongi courant mpenza alongi courant. Mbala moko molile ekoti groupe électrogène ekati omonia vie na ngai tele eloko ye nango course kuya marco vraiment vie na nga pacifique hein balogique na yo yango yo basinga kokanga na charger kanga monoko na yo boni hein o créer ba circuit moko boye illégal ndeni ni kaka sikoyo nga na tie kaka o vie na ngai pardon tikela nga ba français milai pardon yonde mtokati courant hein o sale court circuit sikoyo milito e groupe électrogène ekati likolo na yo vie na ngamba la suka baba ndako swana likolo nini ayaki na chargeur moko penza ya bikala kasa ba démarrer groupe électrogène batu bakangi matoi moto moko ta kolala pongi yango vraiment groupe électrogène vraiment ya machine à fufuto nini oko hein siko na pongi ko ya sauter likola batu bazo pelisa groupe électrogène. Ah abomba makela na chambre na ye oh na milinga na makelele siko to suka wapi moto moko penza azo beta ndule concert ya musique ezali awo bakoya moko na yebi mosusu aye atelemi atala boye moto penza bien makelele. Oh nalobaki nini petit na ngai okoya olingo tala dessin animé nayebaki bokoya moko tala neka koyebisa yo kitya musique na yo oh ezo déranger ba voisin nyonso hein nakoki kutu ko se concentrer nakolala te oh kitya no so ya makele ya musique na yo na réduire na kitisa so ya musique esiko ka na chambre nanga d'abord so na beti musique makasi te non c'est pas ndengeni bote so kanga sentiment ko bon likambo te non kitya na ngai ekufeli telaka yo za mundela palais chinoise bon na démocratie tokanga posa mutu te bon d'accord ekufeli te keni na yo na okita musique keni na o bakoya moko na yebi ki base belé on dirait batumboli ye amatisa musique alobi ba o bazangi mwinda bazala ndengo wana batika biso to renier moto akati pongi po makelele ezolongola na pongi yango mal à l'aise badeko babakela boy epesaka banzala moko milinga pe susu ya mabe tambuli lopango asali nini oh alobaka yebi chimie to ayebi électromécanique nayebi te soki mungwa soki sukali malembe ayebi formule yango afongoli réservoir ya groupe électrogène. Ah mwana atanga ingénieur na électromécanique ayebi eloko ekoboma eloko oyo fonctionnement pe kata ayebi akotisi kaka mungwa mbala moko akena ye réaction awa feti musique ezobeta moto moko aosepela moto moko ana ambiance bovanda boza molili botika biso to renier moto azosepela musique ezobeta asali tapage na kwe na ye ok bavoisin mosusu bacontre batapage oyo aza kuna te akobina akosepela azotanga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ingénieur nzoka asali formule oyo ekataka fonctionnement molile ekoti musique mpe ekati ambiance mpe esili mbano moto epemi ake kolala sikoyo moto moko azoluka solution mpo bakati ambiance na ye avant trop
fallait ça la tongo ça makelele pesili lopango koti kimia oncle na ye kadogo aye Jackson Nduleman makamne komeli yoko groupe toje de lali ozo tia makelele lokola konono olobi nini makelele ya groupe électrogène na ngai yango bozo sepela inabite katika yango moboy inabite ce qui est problème nini on a mekana bunda nan hey ainsi soit-il olobi nini oyebi tike makelele ya groupe électrogène elokola bato na kimia lopango na mutako raisonner te mutako lala te mutako concentrer te soki kaka boyi nzamba lingi biso zozwa kimia malamu kufa libela yo nani volonté nzambe kokisama volonté nzambe zaki ngana zanga groupe nazanga miziki do bino nde bato boloki groupe électrogène na ngai eza bino na comprendre bosali boye po ekufa okondanenga omonaki ngai nakangaki groupe yango nafongolaki yango tala boni boa contre ngai mpona nini mpona zwi groupe électrogène nazozwa mwinda bino bosambela tala epela kaka awa ebonga nayebisi bino mbala oyo de nuit bokozala de tongwasa ya malili emakelele awa epai ya papa lopango makambo asike bandi moto oyo vie Jonas pamba mama lopango azoseka yango nalobi oza prête mama parce que biso bana na nzambe tozaka prête abitumba nyonso molimo donc selanga prière yango na ndimi naza prête mpo na prière yango oyo lisolo nini oyo na ndako oyo tata lopango soki aza te vie Jonas ayaka na kombo évangile ayaka na bible mama pa lobi yako te yanga yako sambela mpo na ngai wapi ye alandi ye bandeko bato bazoluka bafuta te baocreye barubrique remarquez soki locataire yango azalaka na masolo ya gentil ayebi kopesa bamoral kaka baconseil na l'air à fin du mois seke aza faux mofuti faux tête do bakomi siko kokende pa mama lopango pamba mpo babetaka masolo akati soki balekisi masolo mwe bazongela fin du mois eza te vie pacifique azotala la chinoise akoti na kikozo papa na biso keba na deuxième regard po magamba boye mona kaka boye ono bakangi vie wana asali nini ono amekaki kaka satana kota te pardon Mirabel namona ekutu kale azo réunir te mikolo oyo alors que yende bapesi poste ya superviseur ake kotala na kikozo nani aza wana oyo lingolo bani nani yango akoti ako nani yango abotolinga tour na ngai moto oyo ayebi teke ngai naza superviseur awa nazwi pouvoir sike yo moto oyo bima okomona ngai awa okoyeba soki ngai naza nani na lopango oyo osala pe rien boni boyeko mademoiselle yoka ngai moto asali yo ndenge wana ko asali bien parce que nga mpe na ye toza na camp moko nga mpe nayebi ke foto peso mpenza leson yoka ti nini mpo bapesi yo poste ya kozala superviseur na esika boye quartier pasi boye bisika oyo ezanga kombo boye okomi kobotama papu okomi komona yo danger yango nini yango boyeko vie batuni yo dictionnaire obimiseli ngai ya nini batuni yo akanisi nini yo vraiment yo kanisi nini courage yango zongo wapi vraiment ozo répliquer nga ba réponse moi je vais te le dire oyebi malamu na yo kasoni bapesa nga poste lokola ya yo sûrement na mboka wuta na ndako wuta bozwa tata moto azwa fonction ya sentinelle te na bandako ya bato lokola boza na posa bafonction yango na bazopesa mwa esika oyo ozala kaka superviseur ya balocataire okomi kobeta tolo yebisa ngai mosala na onini olio bunda biso na ndako oyo delestage esila yo olio bunda biso na ndako oyo basolo milinga esila osala yango niye kutu tozosumbawa ozomona te wesango ndenge ezali ozoke luka pe bapeso superviseur nani abimi wana tantine nayoki mongongo na yo ozoloba na nga eloko te osilisi nasilisi oza sur osilisi malamu osokoli malamu ça va tala bato mosusu elongi ya mwana moke ezobangisa yo nzoka lisolo eza boye à chaque fois que mwana mwasi aza liboso ya Mirabel azobanga ba photo oyo ya ye bakangaka na tata lopango moto moko akoti nzongo inene totala boye Nduleman do ye
atazo sala nini, atazake wapi, ataza wapi. Il faut kaka ndule beta. Atie casque na matoi akoyoka ba hip hop. Nzoka pe ye kuna pulu ekangi ye Daniela badega keba. Avasa na posa ya laisser passer priorité preseti na wese. Akoma na wese boye mutazo yemba. Bandeko ka sans blague bandeko. Sentiment moko saka soko za concentré na tango nzongo. Webi ke saka bisika moko calme dona concentration saka bien. Moto libanda ko sumba pulu. Bakanga wese mundule za kobeta. Ndule mana zobeta ndule na kati. Azongi. Ah. Bandeko keba ko lokota poa. Oh, moto nanga yo pe yebelati. Webite muta pulu asa libanda. Après cela, yepe fa luka solution. Ake mosikate. Lokolo za na sentiment ya kosumbebele. Kanga mata mukolo mobimba, azu kadena, azu kumba akangeli moto. Donc lokolo mutaza na sentiment ya nzongo akokanga mabutu moi. Hey. Angel, that little rat to poo they smell of pass yo. I know say you go smell well. If it's a kill person yo. Ah, akota bolo kwa yebite. Nzoka prison yangwana. Daniela kotisie prison. Akobima na ba solo na ba sentiment. Akokoma munene na kati kuna. Vie Pacifique pe bakote wana. Yepe kutu na ebite soka lieki madesu na malewa. Awele la wesebo ye. Akuti kadena na porte. Hey, quel attentat! Nabie, qui ça? Oya za kosala ba attentat boende nani? Ayebite ke oya za l'air de pointe, oya motofa dégagé. Alors que les boumou et sengeli et ça la digestion et boaka oya za inutile. Oya za li oya za malamute pour la nutrition ya nzoto. Alors que je dois dégager moto moko ya kangeli ngai. Moto na kati ningisi. Oh bozo banini oyo. Mo payaza na kati wese. Incognito nani? Un intrus. Alekani mbala moko akoti na kati toilette. Quel est cet intrus? Oh, viens Pacifique afongana nuko vieille. Oh, tikela ba français milai wana na boso porte. Nani azobimisa mongongo na kati ya toilette alors que ce n'est pas une prison. Vieille, pardon, fokola ka porte na malembe na bima. Tikolo bilanga ba français milai. Oh, c'est avec raison que Mokili Balobakake, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Oui, puis Moli le bang sa mota diarrhée. Motoyo asalimbeba akangeli ngai. Yi ngape libanda na sumbate. Tala, problème mango za wapi? Robino nyoso bozo ganga boy likabino na kangeli na toilette. Ça c'est une question pertinente. Yango sikoyo nakolobande ni naza concentré. Oui bien, Natango, ou Tatango, il y a Jean-Baptiste, Tilelo. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violents, Moutarokota na Wesewana. Abou ta porte. Il y a un vraiment. Aujourd'hui, la Magamba pour la toilette, c'est Makamba Jean-Baptiste. Ba violent Bazawa. Eh, Ngaye, Kadogo. Na minitoyo. Libume ko pasukangai. Pwe bombi ango tupitango molai. Nani alekiwana? Fongola na maboko ya nani ya petite Angèle. Bata la boye. Afongoli. Moto abimi. Mutangona ni wana waza contre ngai. Akangeli nga kadena na kati. Boni bweko ekomi prison. Donc yonde mutu kolobana ye ngai te. Tikela kanzela. Ah. Ngam nakanga kiango. Lokolo komisi wese oyo studio na yo. Na lobina peso temps. Osala na enregistrement na studio bien. Siko na baksa susu temps. Ah, badeko yango ba voisin. Bosanga ka raison te ko kima bambangu to ko bunda to ko swana. To ya kotia makelele. Kamlo na yo. Boni ba libérer na prison ya solo ndengo na zoloba. Tala na minute yo na petite wana to ba teli kamnini yo. Kolandira maloba te yo. Kadogo. Voilà na tango pe ya kosumba makelele. Yango lopango yo nini yango? Tala mapapa. Na ngwaza makolongolo wao. Moto akati ya wesete moto libanda. Ye wana latili papa. Fie sala pe mbangu boni bweko. Esprit diarrhée boy ndenge nini? Boni boy pulu to nini? Voilà, Fatia Zoteka. Ser nanga boni yo. Bien. Nena somba kaka
Shingo Mesali. Voilà les gablots na kati ya lopango. Maman commerçante. Merci. Tantine, merci. Merci, hein. D'accord. Bye bye. Reste no yangwana. Natango moko. Ah, elongi aussi si to monango. Oh, mère nanga Fati. Oh, Lotiliki. Okay. Bato ya courant baye. Yeah, it's your right bill. Bon, tela facture na bino yangwana. Please, Alors, please, endeavor s'il te to plaît. pay before the weekend. en tout cas avant semaine si la bo futa. Pour kalaté, to ya ba recouvrement. Coupure ko la terrible. Tela, papa courant. Limbisanga, kota na kati. Tuna, soki mwana mwasi babenga Mirabel azali. Yende mutu akogere makamba ba facture oyo, ba longolanga na poste. Ah bon? Oh, donc yo sikoyo ozora ba recite to ba facture. Ozobe la tonine. Tika kanda bina sana ba preuve de paiement te, na simba pe ba facture susute. Ba longolenga na poste ya superviseur, olingina sani, na ba longola I don't need to speak to the na za posate na loba na superviseur a lopango. so Yo vanda na lopango oyo, zwa kaka facture na bino, pesa kaka na batu boza na bango. Tala, papa courant. Yango mutune za mukie to bongo na yo ba vise longwe. Na be kote na facture wana na kati ya lopango luka mutaza kuna. Limbisa ngai. Ba limbiso na nini? Na lobi bien, longola na facture no awa, longola shop na ngai. Eza malamu te, longo awa, malamu te na nini? Encore pe likolo yo, poste se silikanda pamba pamba. Esisenga monsieur. There's no road here. Awa nzela olekeza te yo. talking about passing through. Naza awa pete pona leka nzela. Nobody. Ah, I just wanted. siko na kamwe. Ebo po nika so oye nzela oyo. Well, you Bon, should have greeted me before. yo mwana oyo, opesi ngata mbote te tito bandi ko solo lao. Nakanisi batangisa ba manière te. Taught me that. Bon, mama nanga lakisa nga boy. Muto akoti na ndako na lopango, ye mtaza obligé abanda kopesa mbote na bato akuti. Azala mokolo to azala I leki. can see you all already. Namoni c'est comme si bien nyonso boza prêt po bolukela nga ngambu. Mais naboyi na bebisa journée. Nazo luka superviseur à lopango. Ni mutango na nyango superviseur. Mirabel. Oh, Well, we can go ahead. bon ça va kende liboso kuna. Where's our room? Ndako neza wapi? Na yebite How o. would you say you don't know? Oh, ndeni olobi oyebite. She Est-ce que azalaka te na bino awa? Azalaka ne awa. Why not? Aloko yebiso pete sike I ezali. think I will sit down here. Okanisi na kovanda awa nazelaka yo. And Oposenga ba question. What manner? Pe ozolo balanga nazala ba manière te. Na continuer pe ko répondre yo. I see where the problem is. Ok, ça va, namoni pas de problème nous ali. Where S'il is te our plaît, wapi chambre to place ya Mirabel. Tala ka na liboso kuna tala yewan. room? Mirabel, Mirabel, please, here is your light. s'il te plaît, tala facture de bina courant yango. Encore azu fonction sika. Tala lo fundo. Azo zwango na français penza. Ah. 7,000. Oh, babati susu. Yango bino bozo mona mboka onde zo pela moto te. Eh, komi nini? No, 37K for waiting Eh, for light. babati susu combien? Courant ya ba de stage. Hein? Courant kuja matindika ya faible. Fear God. Tala papa courant banga nzambe o. Tala, ce n'est pas humain. So, okay, make Raisonner I- na nous tous ça bateau. Mais yo papa on a posé na no courant. do promo. Bon, bino na musa na bino. Boyaka te ko tala ndenge de stage sala rabiso. Mai malili to melaka te. Kutu na minito mwinda ekufa na ngote po nini? 37K. Epela rare. I Bodi boy ko bozo matya biso su courant. To futa te. We are coming next week. Bon, to la semaine prochaine pour na ko sala recouvrement to kata courant. Bino moko bo se décider. Bye. Bye. What are we going to do now? Siko to suka wapi o? we get choice before. Bon, to sala choix te. Banda kala to futa kakati. Unless you go do the promo for Bon, us. à moins que OK de sala intervention pour na biso. As our new tier. En tant que qui? Kasi yo ba pesi fonction. Over my Yonde superviseur à ba locataire. Be careful for what you Tantine keba o The universe is na minute oyo. Mokile zo yoka ezotala yo. Yo pe ka kangam no na yo. Mo batelanga na nini? Na bundela bino pona courant. Ba voisin. If no be Tala, there, si to vandi awo you boyko, get your choice for ce this ka buzake pona nga kaka, na ko vanda pete pona likamba courant oyo. Oye matara mikolo nyonso. Botyanga te. Tala soko boy pe ko futa. Eko mataka kaka. O futa, eko mata. O futa te eko mata. The only thing we can Alors, biso eloko tokosala sikoyo, eza tokabula ka facture yango, moto nyonso afuta ngambu na we ye. don't have any other Tosala choix choice. sous te, toloba su nini?
Ah bon, naza d'accord na oyo lobi wana. But you see, Eh, in the omoni, shared formulation, na we should formule ya partage. those To who considérer spend le more time komoko. in the house. Biso tozo consommer courant mingi po bato babakami na lopango. Homo sapiens. Soki bato bazaki mukie, nde to consommer pe courant mukie. Vous comprenez? Zela nan. They try talk. Donc lingolo banini ke vie. Donc bato soki baza mukie, to futa pe mukie. Viens, wana kosi. Vie, wana lukuta. See, if na one Na minisi oko, so to lito kabla mbongo yo. Mutu nyonso azoka par na ye akata to kata. Oya consommer mingi na consommer mukie, toza na temps wana te. I know too money now. Voilà comme débat ya partage, ya facture à courant. You know now. Mm. I go pay for everybody. wey D'accord, dey so ngako tuko na ministre na la lar na ngako fotela taba tutu na fandi So fenien. what do we do now? Bon to ça skoni. Don't let Bon. us be like the To children vanda ka of boete Israel, lokola bana who Israël. were always Bango complaining. nyonso bazolela lela kaka ko murmurer contre Moïse. Let us Oh. read the Red Sea and To cross kende, it once to and for all. affronter mer rouge. To kokata tena makolo. Bon, maman superviseur, kabula kasi monta to yeba combien to kofuta. You don't dey talk like Eh, if they say. ta bring muto azolo money bande tike no aza prêt, so balobi ba senga mbongo ya opesa. OK, rien. Sorry, but I haven't. Pardon, mais naza na idée mususu. What if you people... Soki kasi bino nyonso bofutika katikati Give it to me. bozwi ndambo wana katikati nga na kosala démarche na connexion na nga comme ça nayebi ndenge bozongisa courant nayebi ndenge na konégocie courant mwana oyo bayaya koto baza na babulu wana te idango eza bien Seriously. nani alobi eza bien You mean sérieusement you all agree to bino what nyonso you just bondimi said? eloko mwana mokie bo azoloba I agree with that. nandimi ko alobi My bien Bible says it is not bible na about ngai elobi ke eza likambo ya age It's te about who you eza are. likambo ya And in moto this oyo boyebi situation, avec it's sagesse about who she knows. Let ya us yebi go ba for connexion the tolandela Adam ye and Eve. topesa ye God's instruction. omoni ntango ada na eve balande kolanda instruction ya nzambe bakweyaka te satan moto ayaka kotante bango nsima All say donc bino nyonso boza d'accord bolobi ke non ide na ye is the best. eza meilleure idée bongo God bless you, child. nzambe apambola mwana oyo sikoyo fo bakongola mbongo bafuta courant voilà docteur à logique vieux pacifique apesi yango na français mosala ya mirabel mpenza ebandi azwi fonction akomi kotambola akongola mbongo ya courant fin du mois mbongo ya ndako nango wana ko boni bozobetelanga porte bolingo bukelanga porte Now waiting up. mama ogangelanga po ani Your money. mbongo na yo courant Money. mbongo ya nini mbongo ya nini You never tala contribution we all agree. mbongo ya courant toyokanaki deja pesa ya yo Now how much be that one? combien toyokanaki Madam. yango how bakestion much? ebele boye ya Please nini give me your money. Let me oyebi go. bien combien tolobaki tokati mpo na motu nyonso I beg, take him. azwa mbongo na yo di olobelangi ebele boye po ani mponi bozwi bafonction bozwi bagradi l'homme de dieu afongoli bible aluka mbongo abombaka kuna na suka mbongo yango ezwi onction ezwi epakolami The right music. akomi pandoleman Michael Jackson. oh Michael Jackson pardon mbongo na yo I like money, I mean. No. mbongo ya courant mbongo ya kolia na esengo mbongo ya malewa te eboni boyeko bakoto oyo mpe Yes, kadogo so- abimisi ya ye Mirabel, so much to oyebi oh, na kosepela mpenza naza fiere na mobali ya boye atosaka mpenza baengagement Can I have money? nakozwa mbongo sikoyo mitif na bango eyebani ke bango mibale bana na cope Fabio, bon oyo mbongo ya courant this is our contribution. oyo katikati wana tolobi That's all of us tokocontribue have paid. bato nyonso awa bafuti abu na maboko ya nani ya la petite angele akolonize bango nyonso mpo aza na bafoto na kati ya telefone na ye jour akopiblie yango bamisusu bakopakata mbango donc bazala su na nzala te bazalaka su na mpiaka te ei oncle falo obengisa mwana oyo osalaki bien aye bamasolo ebongi mayele na ye ezosala 6e partie yango oyo tolingi kobanda totala ekosuka wapi na mayele ya mwana moke na bavoisin lopango